Agence congolaise de prestations et services SARL, la solution rapide pour toute activité des transactions immobilières en République démocratique du Congo. Vente, achat, gestion, estimation, mise en location des biens meubles et immeubles, contactez-nous au +243 85 27 79 630. Vous avez une parcelle à vendre, un terrain, une villa, une concession, un bureau et un appartement à vendre ou à louer, contactez-nous au +243 85. Oji mamacita, Oji mamacita, tu demandes de qui de moi de nous pour t'acheter des cimasa. Vas-y mamacita, Oji mamacita, en plan ensemble je t'ai dit je t'aime à travers les miningas. Oji mamacita, tu demandes de qui de moi de nous pour t'acheter des cimasa. Oji mamacita, en plan ensemble je t'ai dit je t'aime à travers les miningas. Quand je pense à toi je suis pas allé, je suis BG encore. Tu t'en fous de mes reproches et de mes erreurs qui sont moches. La bonne j'arrange mes souvenirs dans la rage, je deviens rage quand je suis dans le... Mbote libota nanga mbote na bino awa toza na boulevard Lumumba. Donc boulevard Lumumba yango yo toye kota lelo moro boulevard Lumumba na commune ya Limete. Donc toye kota lelo mo bomoni o eza hôpital HJ, donc na première rue Limete. Tozo kota toyeli yango nzela ya HJ, mais banzela eza nango ebele, donc okoyi pe koyela nzela ya poids lourd côté ya église ya pasteur Atoms okokoma pe ka ti place lupango ezali. Donc wana tozozwa moto po ekomisa biso tina veni. OK, donc a to na Limete funa to lakisaki HJ place to koteli, donc okoyi pe koyela nzela ya pasteur Atoms. So comme l'église à pasteur Atoms tuniga nzela ya funa barolakisa yo arrêt rokiteleza arrêt bureau ya SNEL. Donc so ki tu wana au mona venu auto koti oyo, donc tu na moto yango wana mo to filmer nzela mo bezate to kitimba la moko na arrêt to kota avenue na makolo et comme ça biso ti place lupango ezali au lieu que to kota yango na moto. Donc nazongeli susu a toza na commune ya Limete funa, donc première rue Limete funa oko côté là na HJ wana okoti nzela ya forgeron obima toujours kaka. Donc awa arrêt eza arrêt bureau ya SNEL, donc wana to virer, voilà. Donc avenue o continue boyer to virer le pan to kota là eza portail ya grise o ya mibale. Donc basoda bazawana to senga bango ba milongo la poto filmer, voilà. Donc lupango yango yo ebandi awa na droite na biso awa eza ndaku ya entre vice gouverneur ou colonel azawana basoda bakengela kaido bakiti obomona eza ya sécurité na ye bavanda mingi awa pour moi espace ya kovanda ezali. Donc lupango eza bien sécurisé, puis to kota na kati bomona ndenge ezali li. Donc na ndenga libanda eza 15 mètres et demi, ndenga libanda eza 15 mètres et demi, mais to kota na kati pour tout découvrir ensemble makambo nini eza na kati. Voilà, donc awa toza sko na kati palais yangoyo, donc eza vraiment très propre, très calme, eza carrelé partout. Longueur eza 23 mètres 30 cm, donc 23 mètres to baka 23 mètres et demi. Ndenge libanda eza 15 mètres et demi. Donc denda kwango yangoyo bomoni lupango eza soin, lupango eza propre, mais ezote kama na eta oyo yango ezaleli. Donc bomoni portail maille ezali, courant ezali, lupango eza bien sécurisé, ba fil barbelé, et puis libanda bomoni ba soldat nde bazali. Donc quartier vraiment eza très calme, lupango mobimba eza na carreau eza, donc très bien vraiment. Donc basala ngo bien. Ndako bandako eza mibale, toza na ndako munene totala ya 3 chambres, salon, double salon, cuisine, magasin, tout ça. Et puis la droite côté yemba wana ezali, balançoire ezali, ils na espace moko eza wana, eza un studio moko munene eza wana tokokoma wana. Bon awa toza na bianderie oyo tokoki pe ko éliminer ngo po ba bianderie eza mibale.
Donc oyo pembeni ya studio oyo toroki ko éliminer yango. Donc bomoni lupango ndenge ezali na droite na biso awa place na telemi awa eza studio to kota na kati espace wana total là vraiment en face en live parce que bat baza awa eza famille donc nde bafandaka awa to éviter ceux qui va permettre to kota na ndaku parce que kozwa pe image ya ndaku batu na kati ce n'est pas permis donc to weba comment to se débrouiller pour na kozwa image couper sa image ya ndaku ndenge ezaleli bomoni ndenge ezali donc c'est très propre vraiment très propre très propre donc ndaku munene nde na lobaki eza ya 3 chambres salon donc double salon cuisine magasin 2 salles de bain na kati toilette visiteur libanda tout ça et puis to bandana total la studio oyo na lobaki bomoni espace ndenge ezali donc studio yango na droite espace oyo nyonso oyo eza véranda na véranda alors que tokoki ko betelo mombo awa epesaka image ya to rebongola on peut chambre salon cuisine salle de bain car espace oyo bomoni espace oyo nyonso etikali oyo esa nango eloko te donc cet espace mombo ba créer comme mon véranda ya kofanda alors que biso to linga mbongo mingi toko créer eloko mombo epesa makambo donc ndeka balobaka pesa makambo zo makambo donc créer lo mombo awa evimbisi je epesi makambo donc bomoni studio ndenge ezali espace ezama munene espace mezali ya robaxelo mombo po epesaka toujours makambo na ndenga idéologie awa avance ko to veranda nda kwa munene toujours l'accent nous stemai sointologie ya palende batonga malgré que moi ba misala mike ezanga raté toujours pour muta somba relo ka somba ngo pour comme songo na baguna ye oyo ye moko a sepeli na yango donc opesa ngo design na ye parking ezali ata à 5 véhicules ou 4 véhicules à minene parking vraiment ezali ndé mora bien bomoni nyonso ezalaki véranda ezalaki na batol oyo ya ba couleur ya vert dans batol mo ya esthétique mais eza misala ya osala donc mabende ezali ezaka kosomba batol ko arranger ici kawana donc wana tolinga skoto kota véranda voilà donc véranda enda kwa munene siko place masolo fandi yango yo donc bomona carreau eza propre ndako moro donc eza ma bien eza na état moro ya bien o eza que sombi yango au résidence na yo oza calme dérangement te sécurité zali marambutu eza très kitoko donc ndako oyo déjà en passant na pe sa prix na yango batiango $220,000 à discuter donc biso stoyebi bandako ndete kamara na limité et puis oyo eza résidence donc ba prix ya ba résidence yango yo oyo ke mtako somba asali résidence na ye epesa makambo donc voilà un peu omoni oyo eza véranda porte munene kuna ya jaune porte ya salon et puis place ba fenêtre eza au côté gauche boye couloir ba chambre porte mo eza pembeni awa nde yango ya cuisine donc so côté cuisine eza pe na porte mo oyo ezobima na sima wana oyo emema biso na toilette visiteur donc okokota mama cuisine oketi na sima et puis awa omona donc bama bende ezali ba fil barbelé pe ezali otomona likolo wana donc sécurité vraiment ezali donc dans la quartier moro bien sécurisé bomona lupango eza sécurisé et puis bomona faïence na mur donc lupango vraiment eza na sécurité porte yango yo o ezongisa biso na kati ya ndako donc okobimela pe mbamo mupandi soit boko vanda na veranda bon akobima mo mpandi akena ye asali ba maram na ye donc voilà porte yango yo au toilette visiteur yango na gauche to baluka na sima to lakisa espace à ciment des ali parce que moi 1 mètre moi en ciment batika ba split batika tika moi biloko oyo babandaki ko moi ba split bilo mso ezaki balongola na bango donc voilà so tozongi liboso en attendant tozonga topesa moi explication lupango eza na commune ya limité première rue Funa donc
Entrée Misato. Au côté la première rue d'Ilandos, au côté la première rue Forgeron, au côté là en face Andolo, au côté première rue Osa Mobimba. $220,000 à discuter, 15 mètres et demi sur 23. Bonne chance à tout le monde. L'Agence congolaise de prestations et services SARL, la solution rapide pour toute activité des transactions immobilières en République démocratique du Congo. Vente, achat, gestion, estimation, mise en location des biens meubles et immeubles. Contactez-nous au +243 85 27 79 630. Vous avez une parcelle à vendre, un terrain, une villa,